yoza catcheur féticheur. C'est au gagnant na ninga bokoko ya kindoki. Mais technique du côté technique aux athées. Vraiment catcheur wazaka sans prise à la kate. Par rapport à Kinkulu wana, yoza na niveau nini. Il y avait esprit par rapport à ninga na catch. Pour edingwe par rapport à esprit à un niveau morobo. Est-ce qu'au niveau na biona be dingwe par rapport à ce qu'il y a mystique. Nana l'équipe a ninga na mystique. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Bonjour à vous fidèles internet, merci de nous avoir suivis sur Congo Zibula Meso News TV, la chaîne des actualités réelles, la chaîne des actualités de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes bel et bien dans la ville-province de Kinshasa, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous annoncer, j'ai un grand catcheur, c'est lui qui détient le champion de la ville-province de Kinshasa au nom de Santa Le Diable. N'a représenté Binobo Monae, Azana Maya Roloba, Babibo Zapete, Naba autre chaîne, Bozala Scotché cimenté sur Congo Zibula Meso News TV, Ndebo Timbeli Bansango. Il y a mon amour à maître de la presse congolaise, à Congo à maître tchèque de la presse, dans Ozala Lilonga Morote, Ozala na ma concert au nom de Salim Aba News, Né Toro Kabolangana Eba question par rapport il y a makambo etali catch na biso etondi moi désordre trop tozoye balisu te na fédération makambo zo le kanini yango wana tolinge tozwa l'un des grands catcheurs de la ville de province de Kinshasa. Il s'appelle le chef coutumier, c'est lui le chef du clan ndeto ko panzane tekelelo nazaki ngamorote na sima caméra toza toujours na ya Roda Rodrigue Wawa le restaurer yepé tozani na montage na salut non invité nanga comme ça c'est présenté boye baye. Bonjour Santa Le Diable. Ouais, bonjour. Ouais, nous répondre à l'invitation. Donc, Talaka Kayo Nzambe Aba Média, donc Nzamba ba journaliste, donc c'est vraiment na chamutu l'invitation. Oui, maître Santa Le Diable Koyo Kayo na Kembangu na question na lina e banano. Pourquoi moi ba désordre au sein de la fédération na bino catch. Makambozo tambola bien té. To moni ba sentir ko mo belé. Ba ko mo zo ba sentir oyo za la non identifié. Yebisa biso, c'est par rapport à quoi ba sentir le ko mabon. Oui, merci beaucoup. Donc vraiment bah sentir comme vraiment belé comme trotté. Donc fédération nationale nabiso ba kaboli siko ba district. Donc toche chaque district na ba champion na bango, chaque district na ba champion na bango et puis tozana ba champion à ville de Kinshasa. Dans le district à Mwamba tozana des champions. Le district à Tchango des champions, district à Funa des champions, district à Lukunga des champions. Donc voilà, et ça étape Oyo réunion et fédération Basala. Donc ça vraiment des ordres d'été ça Kabola donc fédération et Kabola qui district par district et puis champion de la ville P Azali. Oui, nous avons monté dans un concert, ma concert Salima News. Nous salué. Bonjour Salima. Bonjour, bonjour Tchèque, bonjour fidèles internet, bonjour Rodrigo le restauré, bonjour Banso Balela, Salima News, on assiste à qui toko yakumbela mokili, Kande na Sabino. Là je travaille avec mon boss Trésor Prince Macour, je profite de les saluer. Merci fidèles internet, merci ML Miller Lema, Bolobi boss silencieux. Merci à José Pelé Messa, merci fidèles internet, Alain Bolabic en tout cas Bosé Belé, merci beaucoup. Oui, Santa Le Diable. On a acquis ma concert à toute sa présentation. Je crois bien vous découvrir. Question Isabou et Santa Le Diable. Tolino Toye Banan, moi. Origine yo na bayo bota la biso lelo na Congo Zibula Meso News TV à la reine Omba la patronat maman sociale Babi Fondation Lissal ici en action bo tinda quelque chose pour être to sunga bande ko na biso o bazana pasi numéro na biso ya compte ezana se ya ba etando eke na bino ne baloba le côté ya lingala wana bo contacter yemo pe la reine Omba la patronne pour na lisungi to tombola mboka bato aza ko souffrir na biso lokola za maman sociale azala toujours na motema bolamu ya ko aider Batou, yango wana botala numéro extrait à compte na biso ezawana bocheli biso quelque chose na se wana po ato sunga bayo bazali ko souffrir. Pour Santa Le Diable to litoye ba moi historique non muke.
bato balanda biso ba ebité ba Monica Santa le diable maître Tcheka présenté aza maître ya wapi abanda catch depuis quand pona koma lelo notable boya ba catcher expliquer bato batala biso. Oui, merci beaucoup. Santa le diable c'est un grand catcher au boyebi na kati ya République démocratique du Congo. Moi na muke mukolo ayebi qui est Satan le diable. Et puis Satan le diable est mondialement reconnu dans les médias. Donc Satan le diable a bandi catch na Pointe-Noire. Na bandi catch na 2004. Donc na kata ville à Pointe-Noire. A développé un tour na Pointe-Noire. Maître nanga pesinga catch, il s'appelle Kabo Wasses. Kabo Wasses Sirène, aza congolais à Brazzaville. Donc tant on a joué catch, j'ai montré de quoi je suis capable. Et on a s'opposé les lots comme penza parmi les meilleurs catcheurs en Mboka. Donc voilà. Tant on est au long en étranger, on a que ça la catch en Mboka nanga. Dena e pendant au bota misisa awa. Donc voilà quoi. Depuis quelle année vous allez déjà dans la ville province à Kinshasa pour nous vendre à penalty le louvre? Oui, on a bimi catché en 2004. Donc à partir de 2006, on a vraiment vendre ça solo na kati mboka nanga. Donc voilà quoi. On a évité Salim encore Bakissa. Moi question encore pour na mettre ça ne peut pas manquer Satan le diable tous moi si manquer na ndenka ya introduction soki to koyeba pourquoi le nom ya Satan le diable na évité kombo Satan le diable ne utakiwa yo mo mtomi pesa ou soit quand tenir ba kombo bundo bundande ba surnommer yo to eza kombo na yo. Oui, merci beaucoup Salima. Vraiment na persona merci aux Amaël la question. Vraiment Satan le diable comme vraiment babimisanga catcher za Satan le diable était. Satan le diable ils a ba fan ba to surnomanga par rapport ya musalo na salaka. Omoni na mi benga des fois mettre sans paquet. Donc mettre sans paquet ezanga tango bazotelanga ba catcher minene nazo beta bango nazo lia bango nazo gagner bango. Siko bazozwa taille naza nango na taille ya bato nazo beta balamo ba fan ba surnomenga Satan le diable o aza Satan le diable mo mutu mukebo ya zo beta bato mikolo boyo. Donc voilà ba fan ba yo surnomenga allez ceux qui va lancer après ce combat population fait lancer Satan le diable. Donc voilà combo wana et ko dominer même combo oyanga. Donc Satan le diable les ba fan ne ba pesanga combo wana par rapport à musalo na salaka. Mettre sans paquet mais à salama kambu koleka bato ba paquet. Mettre ayeko se comme maman opposant na mboko par rapport à bato ba paquet minene. Donc voilà combo à Satan le diable côté Outa. Merci beaucoup. Ceux qui sont toujours. Ok, Satan le diable, vous comprenez, sur internet, comme il y a Satan le diable, et vous avez dit mais on est là pour continuer quand on ça là. Satan le diable, non, qui on a dobi à annonce na yo na confrère nanga au beta qu'il solo ya mutabimisio sirène mo kotangi kombo na sukolbi sirène. Aza sirène des eaux, tu les appelles combo na ende bo sirnoma. En plus deuxième question, pendant le bakenos, Satan le diable aye pour s'imposer na kati ya mboka na biso Kinshasa bundala batamine ni batundeti nini otanga combo des émissions au bunda pe au beta et puis aux en a combien de sentir. Oui, merci beaucoup m'abonner na batamine. Première question, oui, Kabo Wasses Sirène aza champion à Congo Brazzaville Mobimba. Yepena mutasala lelo nazalanga. Na comme appel adversaire na makasi aussi na beta paye. Oh beta emo. Na beta oui après ça na biloko na sali ba recherche ko le quand même na ye si na beta y aller comme retour. Donc voilà côté wana Kabo Wasses Sirène aza sirène a maïté aza mutu lokolo yo mais aza na biloko ba pouvoir na ye souvent eza ya ba sirène de y appliquer refaire fétiche na ya ba sirène. Donc voilà n'évitez ces questions sous ces akinini beta banani bitumba oui na beta ba te belé vraiment na ba te belé exemple na beta pour la carrière na kombo mata na beta catcher lokola manseba wa kumikuna na Kasai c'est un grand catcher et na beta Samson na kananga c'est un grand catcher na Kinshasa na beta
nazotanga na beta belé mais nazotanga ba grand catcher o basala ba mama na ba kombo na beta kotolo kombo boyebi ya babi na ngaba na beta donc même ba 6 fois aller comme retour na beta ba 120 mwana mama na beta ba 120 na beta ba zamba bana patra na beta ba maître Kimbembe et on a adversaire l'Itanda Jaguar pardon. Donc na beta vraiment ébélé. Na beta ba Okabo c'est sirène. Na beta ba aller comme retour. Na beta ba zombie chego. Do bato ba bana catch avant ngana zala. Do na beta nde yango na yo ko s'opposer likolo na bango. Mais ngam na banda te na kuta bango. Mais musala nga e comme ça nga likolo na bango. OK na yo ki otangi bato boki question suka pona zong se micro pa confrère nanga check. Na yo ki otangi bato beta mais na yo ki te pas otangi beta dingo et c'est que y pas à compter parmi ba combattants la biso ba Kinshasa. Ouais, merci beaucoup. Et dingo moto ngenge na bundina ye na vie nanga déjà 2 fois. Na bundina na Pointe Noire l'air na bima Kacher Sika na bundina ye na stade à Kokolo Kopa ba tutu ba ibi Pointe Noire ba ibi stade à Kokolo Kopa dona mvumvu kwa commune na mvumvu na bundina ye wana na bandai Kachi Sika abetaranga vraiment franchement wana na bandai Kachi Sika na kimona muke donc toyoko bunda encore na 2013 na Kinkole na Kinshasa abetaranga wana toujours na kola kina noté na ki toujours muke mais depuis na kola na senga combat plusieurs fois na zoate donc na kola po wana izalaka ngate wana nazaki déjà na botami na zonguluma donc voilà sincèrement de loko na koloba yango wana oui po tuninga likambo edingo oui abetanga ba série na zalaka muke o nazo kola mais depuis na komanga na bacha combattre pour na zalaka ngate wana nazo ngulu pour reconnaître atapendo koliboé pour reconnaître na vie non na niveau musala pour ba sentir azana moi je ne pense pas que yozana donc abeta aussi ka vie non le peso bache combat ko beta yo. Oui, une expérience professionnelle, oui, Azali Kolonanga, mais je ne pense pas qu'il y a Robert Tanga. Quand Robert a vraiment, là je lance un défi. Je lance un défi. Donc, Mikolo, o nani. Tant Robert a dit à l'isolo, comme dans Obanga, pour mettre 100 paquets, pilipila mouké swaka. Pilipila mouké nde sata le diable. Mouto penda a s'imposa plus que Bataminene. Bataminene a ba paquet, na kombo nenga na mtamnene bon mututo olekana émission soit tant combat ça le diable était pour se sentir à l'aise partout aux Zao Bangaba ou partout dans la ville de Kinshasa mututo olekana émission toujours fois chrétien ça le diable soit chrétien fois tanga kombo ngo pour kombo ngo ezaka kilo comment nzambe batanga te Jésus batanga te mais ça le diable la caché etanga ma air tout koleka nzambe te l'émission batanga nzambe te na yokate partout kenega ça le diable wana na kobeta ye wana baluka ba base na moyo batanga bon wana siko bon ngana yebi ke baluka ka succès parce que soit fingi ngata au succès ndeni d'accord soit tan kombo na ngate ba oche kandeni parce que ngam nazali kolo. Merci beaucoup. Ouais, ça a plaisir, il y a trop. La reine Oma, la patronne, ça a peu plaisir à avoir la biso siko en direct à Congo Ziboulamé sur News TV. Na landi ba question na yo na boké bignon son ningo répondre. Maître Santal et diable to lingina nous webisa biso sentir oza ko maintenir. Ils a sentir il y a niveau nini po ils a ba classification ba sentir. Ils a le roi neti edingwe moto na ngenge aloba ti lelo ye kaza la champion ville de Kinshasa. Siko ba comprendre non yo za sentir il y a Jarnim. Merci beaucoup, Tchèque. Satan le diable, Azaki sentir il y a, Azaki sentir il y a district. Ba sentir à district et bimba jour. Satan le diable champion de Kinshasa Est. Tozaki na Est na Ouest. Cela veut dire que Est nyonso ezalaki yanga na lipasa. Ouest engambe giga. Angelo Kanza. Donc voilà, Satan le diable a été champion de district. Et Dingo Motonangenge, a champion de Kinshasa. Champion de Kinshasa est à Sibolite. Parce que nous sommes à l'Est et à l'Ouest. Champion de Kinshasa est à Sibolite. Et Dingwe,
à Simba toujours ceinture et champion du Congo. Donc champion de Kinshasa. Voilà comme éclaircissement na motuna o tuninga check. Donc voilà. Mais je pense que l'explication dans les a très bien. Oui, bah téléspectateurs, bon là une explication vraiment possible so clair. Si quand tu dis banan attends ba catch américain. Tout le monde a ba champion, ba quoi ça appelle bango, ba champion tous ba c'est succéder na ba fonction on a tout à pouvoir on a que yoza champion du Congo. Mais bané dingo yoza champion du Congo. Na olo ba vérité ba tout ba la biso depuis nga na botamité ya la champion du Congo tilelo. Pourquoi beaucoup karaté ko longolé na place wa? Bon, et là qu'on a quoi ça yo ils ont la question autour nanga genre la ceinture nanga. Oui, genre la ceinture nanga toujours Kinshasa Est. Parce que na Kinshasa ba bimisa kina nous champion ya ville Kinshasa zala kina nous tie. To bandaki na Est na Ouest. Alors depuis au bottom obi ke edingo moto na ngenge toujours okota ye champion ti le loi zaka champion éternel champion. OK. Suite à quoi? Parce que ceinture on a bachaka ngwanjete. Ce qui a chaka ceinture on a ngé peut-être azala na ngote. Donc si tu comprends bien Isaïe mogondim talinga te ko cherche ceinture agi. Vraiment na mona te que non bazo bundentel na intel pour ba la ceinture na yokate. Hein? Donc voilà. Donc comme réponse vraiment bref on a coupé ça et en voilà. Ce que expliquer dans biso le rôle bi na kin est yo juridiction na yo isa banda wapi ti suki wapi pour éclaircir batu baye ba donc ye azalara na bisiko ti bisika o yene mutu aza champion yo za na côté ni. Vraiment merci beaucoup. Kinshasa est réparti en deux, ils a divisé en deux. Tobandi a on a prince ya victoire. Do babenga ngo prince victoire et lengesa. Kobanda goudron wana ti maluku commune maluku. Boitoza na 24 communes. Na likolo boitoza pe na 24 communes. Donc tant que Kinshasa est divisé par deux, Kobanda prince à victoire ti maluku nde Kinshasa Est yango wana. Kobanda na victoire ti omate ba mitendi ti boye ba munga fula Kinshasa Ouest yango wana. Donc voilà. Maintenant de Kinshasa toute la ville est allée Sibolite. Tozaki na ba répartition. Donc Kinshasa divisé par deux et Zaki ne ba biso to s'opposer na ba coin donc to diriger bena Kinshasa par deux. Koto est un champion, Koto champion. Voilà, je crois que le éclaircissement bateau qui moi commis tout par rapport il y a la classification il y a la ceinture besoin éclaircissement il mon prof Satan le diable doit éclaircir bien question ko elinga Satan le diable na mona ba catcher bona des tendances il y a des catchers ba benga ba catcher technicien ba catcher ba catcher féticheur donc banganga yo za catcher ya jarni. Vraiment merci beaucoup. Satan le diable c'est un féticheur. Satan le diable aza kolo kinkolo. Quand on est déjà mon toit bundana lingwanda. Mon toit bundana lingwanda. Mon toyo abundana baba biloko ebele oyebika oyebinze monanga na. Satan le diable simba kotoyo. On a bougé kato na kotinga baboye. Obatanda babitoko na nzela po mutu alekinga zala kateyo yepi. On a évité bas spectateur au bord de la biso siko ba ibane yo nanga ba mutalika côté ata na ville à Kinshasa. Vraiment la ville à Kinshasa na s'opposaka. Hein? O baza danser baza bato danser on a ba yebike on a pas à danser. Donc to banganaka. Avant de répondre à la question à tout le monde, moi, à 3 bateaux, il y a danger, il y a banga, il y a danger. Si on a meki dans soit pena attaque. Vraiment des abonnés à banga mutute. Ata moko. Mais ba meilleur baza mena banga bangote. Tangi na biso na ata personne wana o ba meilleur. Donc baza ba meilleur mais son atangi eza lokola nazo banga bango. Hein? Son atangi eza lokola nazo banga bango. Bango pe bazo banga ngati po batanga ngati. Hein? Alors ceux qui n'ont eu qui moko coincé Satan le diable wana ndena oleka na ko palola e lisusu. De mato inanga na ba mission tout. Donc ndezali. Ba meilleur baza. O baza danser baza. Ba bon catcher baza. Net ba yuken ma bokoto sont des bons catchers. Eh baza ba bon catcher ba yuken ma bokotom. Eh ba lokamba baza ba bon catcher.
hein oui ba bon catcheur baza donc voilà ndenge yango ezali ndenge yango ezali ya makambo wana yo za catcheur féticheur c'est au gagnaka na ndinga bokoko ya kindoki mais technique boy du côté technique ozate vraiment catcheur wazaka sans prise azalaka te so landi komana nga martyr wana ona mataki na pantalon likolo ya ring omona qui est Satan le diable na sali dans le vidité na binité na sali ninité na bundi bena omona ke technique na technique na beti na sali qui cité technique na PCP mutu choc ono bundana na catcheur mukia yango seleke technique te bon catcheur na bundaki na e pona martyr wana ndeza ba catcheur mikie ba bundaki te oyo bundi wana ba benga Satan le diable aza moko na 4 équipes nationales bongo tango ba média ya kabo ba journaliste boya ke belé ezana ba catcheur belé ba yebani te ezana ba catcheur belé boluka bango te mais Satan le diable balinganga ou pas déjà partout na s'opposa makambo na sala ko ya sport et simba c'est pourquoi au longo kuno sana mamba au sala belé alors boye aux interviews par rapport que na koma tapé bela ba vie na kata chaîne c'est pas n'importe qui oya à s'opposer à ça la paix loko ya danser tant ba biso déjà toza ba Satan le diable a lobby kini faut ba landa ba yeba de quoi on a le belli de quoi on a nina le baté de tozo décortiquer et donc voilà ndenge ezali de toza bangolo côté wana po biso soto lobby bato tout ba koyoka ki alobaki be mususu bongo yo bato ba ebité siko par rapport ya makambo etali bokoko ya bokoko wana na okaki o employé qui termement boy wana ya kimboka par rapport à ce niveau ya bokoko kinkulu par rapport à kinkulu wana yo na niveau nini ya esprit par rapport à ninga na catch po edingwe pe par rapport à esprit ana niveau moko boy siko niveau na biona be dingwe par rapport à ce ya mystique nana l'équipe ninga na mystique bon vraiment merci beaucoup koyeba makasi ya mutu fobo bunda ezana mutu mo yobi ka za makasi ya danser mais ba tchena mutu mo boyeba ki za makasi te mutu makasi ya poli eza proverbe donc yo zo boulé to bundo betango sutuka boyenga betio mais quand on a une émission oyo to sale émission l'autre fois on a posé question oyo au répondant au loba représentant na biso ya esprit awa na Congo so lingo le faut kende parvé dingwe yene bezaka représentant mais lelo après 3 ans to kuteno lisusu onié naniye mutute ngana ni ya mutute yazana makamunaye po Satan le diable bunda catch na okenanda kuna ete nake kozoba biloko non Satan le diable na makamunaye tango déjà basala nga cérémonie nako kenda ke pa mutute na zoka ba moto nake na bunda na non chaque mutazana makamunaye temple pe ali na palais chaque mutazana makamunaye donde naza nana makambo de makambo ezali makambo nanga eza ya bango te bango bazana makambo nana na makambo parce que oyanga eza mettre sans paquet mettre sans paquet à s'opposer na catch et simba et puis partout kenda ko yibi batanga akomona ngai menga na tanga ya bango te mais na linga toujours bango parce que ezanga donc voilà ba relation nanga comment est-ce que nous se comporter donc nous s'opposer et Simba suite à quoi parce que les producteurs bayaka ba voyager yaka makambo ebele yaka donc na salut à distance toujours président nanga Fodingo les coutumiers donc voilà nazong samaloba et pas ya concert nanga Salima ba news azabena mituna merci Fidèles internet merci Valentino Sokumbela mokilikande na sabino Kinshasa na biso l'équipe partout na elenge mboka elenge botama congolaise au kakitoko c'était le diable moi question moi ya curiosité poto chitem parce que télévision za Kangonga à l'époque ba sera ba papa na biso to bande ko kaka katso to monde ka ba catcheur ba leki na quartier bazo beta ba mbunda na ba ke bunda na ring donc comprendre que nos garçons za catcheur en plus et là on a remarqué au perception moins différence on a pourquoi l'époque na bino ya bolenge ya lelo oyo mamno c'est comme nango ouvert donc aux autres ba technique ne sont ouvertes en plus c'est au changer combo direct mais comme ça t'a les diable baso bingo en pleine heure je sais pas bon question les appoints
Vraiment, tous dans le monde actuel, makambo ezalaka kala. Yango ezalelo te na kala internet ezala quitté. Na kala vitesse ezala quitté. Mais ba jour tous na ba vitesse. Donde na zolo baboye, je suis à Kinshasa, mais partout le monde entier bazo landanga. Et Belena bamonanga te balanda ba interview ba yebi wana sata le diable. Donc voilà tous les différences entre catch na bango o ya kala na ya lelo. So monique vitesse ezane mikolo. Mais différence c'est une différence wana nde toluka to parce que à l'époque pe bando c'est la peka ba technique tout ça blo no ça bon bando ça mais ezaki un peu distrait ya kibolelo. Ouais oui ba technique à kala na ya lelo. Eza toujours ni ba technique po bato ba bima kala wana. Bango de papier ça biso pe ba prise auto bundelaka. Ça dit que bazaki pe na ba kisi na bango pe ya danser. Ya ko batama. Mais ba recherche vraiment bazaki na ngote. Pour ça na ba catcher net yo ya kala. Ako banda catch abandi lelo. Abandi catch na Kinshasa ti akufi atikale okoma mentalité. Bon sous abandi catch na matadi ti akufi atikale okoma Lubumbashi te. Mais mikolo biso toza sikona ba vitesse. Na kolongwa na ka Afrique du Sud. Kombo etikali kuna toza sikona ba vie na biso ebele babima na bunda libanda mboka te ozomona na bunda libanda mboka te ba vie na biso ebele babima nanu penda a leka na télévision te comme biso tozo leka la minute na zu air na nga nazo lekisa na télévision ba oba yebinga te ba yebanga ba vie na biso ebele batikala osala ngote Ni tu viens na tani kombo te ba vie ebele à l'époque. Oui, à l'époque bakatier rebelle même si les loto yoka ko katier moko ko fait na commune intel mais ngana katier mona na yeba ki était mais babanda bakati liboso na biso mais au sport donc voilà. Merci beaucoup, merci pour notre disponibilité. Je pense que tu es vieux Zangonga, n'évitez mettre check sur la question et curiosité parce que comme on a déjà chité. Merci fidèles aux internet, Nyon Soba et Ban Soba, prêtez qu'il l'oreille à Koyo Kabiso en tout cas, quitte à moi Salma Bagnosa, je suis là juste pour nous satisfaire Bino, la système ce qui toko ya kumbela mokili, quand des naïs Sabino nulle part ailleurs car na kumbela mokini, bon continuer à s'abonner au Salabiso Elengi Mingi, merci Ban Soba Landenga na Bokebi, merci na Ban Soba continuer ko like bosanga vraiment elengi mingi papouche de son mamouche je te salue Dadi Lubaki ya Alain Bolabika balobi bango de makambu na si salisa to comme na suka bo s'abonner kaka na profiter pe na souhaiter plutôt pe na présenter ba joyeux anniversaire nanga na Tiffany Kaya la bellissima joyeux anniversaire à toi ma copine la bellissima un an de plus ça se fête ba fêta kaka Tiffany Kaya dizindangi joyeux anniversaire ba mbota malam na ba Sanzamba Salingolu au Babotami na moi il y a février on est toujours ensemble merci Emel Miller et italienne babi un beau gosse il y a Schengen je te salue mon daddy Raoul Maluma mon papa chéri je te salue on est ensemble ingénieur Fabrice Kassiama Arnaud Soukouma on est ensemble papa Serge Kaembo mon bureau Bossabona massivement en tout cas nazaki plaisir télé malboso na bino ya ko bete no lisolo na moko ya Kachara Kishasa balobi kombo na Sata les diables on est ensemble restez toujours branchés na komikoti kabino on se retrouve jusqu'après bye. Wanezaki maloba ya Salima ba news concerne biso au lelo to partager kinae moi li solo na maître Satan le diable to komoko na suka ya masolo na biso to lingi a opesa biso na no programme ya club masolo ekendeni. Ouais, merci beaucoup check journaliste moko ya défaté na sepeli na question. Ouais, masolo club est bien catch club océan du Congo. Il y a fondé Satan le diable. Et club est bien comme on a océan du Congo. Tout ça vraiment na ba programme moi ibélé, ba programme ibélé. Tout ça na combat na Lubumbashi, tout ça na combat na Matadi, ba Chikapa. Donc vraiment moi ba voyage les ali check ibélé. Toujours au Kitawana na caméra au salle d'interview donc na pesi ba catcher tout ya club na ngambote na bandi na DT ya Kazule 15 na kena Autriche Liboma vraiment bambote belé ba catcher tout ya ville à Kinshasa au bolinganga na salué bino au bolinganga pété na salué bino sans oublier les présidents des présidents Freddy Ngoma les coutumiers en direct les États-Unis Sergent plus 243 90 198 27 43 plus 243 90 198 27 43 wana direct bozwanga na WhatsApp
moi ba masolo privé ezali donc voilà quoi. Donc na leki na TV pour na loba émission sport mais masolo eza privé to lobela on na TVT. Bino to bolinganga na saluer bino. Na pesi zombie solo bambote place azali wana kacher nanga e club zombie solo. Donc voilà, bambote place aza sans oublier Dekisangani. Mon petit Chobonganga, wana belève nanga siko. Mon petit Chobonganga. Ba petit nangai ba venet magique. Bango to bambote donc club Mobimba bambote belé. Vraiment TV Zangonga check. Merci beaucoup. Oui, merci. Plaisir ezalaki nanga lelo koyambela bino un grand catcheur, il y a Capital Nabiso, Satan les Diables. On a remercié l'équipe technique, ma coach Nabiso, la caméraman Nabiso, Rodrigue Wawa les restaurer. Yemorope a coaché sur le montage et sans oublier Salim Aba News, lobby. Concernant vraiment Yende to Tambola, pour ça la investigation, il y a Makasi vraiment. On a remercié la reine Omba, la patronat, Maman Sociale, on a remercié Eric Izé Obama, les boss Nangola, Moutambongo et Belé, boss Obama, na PC Bambote, sans oublier président Pandandombasi, Abéré Rouge à Wambo, na Bossanité, Patrick Moubenga, les Bourges, le véritable digue des Bourges, Azaka Moko, Patrick Moubenga, na PC Bambote, Payoali, na Irlande, na PC Mbote, na Papi Sika, na Bossanité, Mama Fashion, Papa Matondo, Karine Mokonzi la Baronne, même Moral, Maître Tchèque, moi SMS Lissungi, Asumata, 3 pinets pour na Akomara, attends, na ba reportage. Biso na bino to monani, Sima Mikolo, na ba numéro, na biso Moussou Koya. Au revoir, restez branchés sur Congo Ziboulamé sur News TV de Timbeli Banchango. Il y a ville province de Kinshasa. Bye. Congo Ziboulamé sur TV. Il y a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Moko ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mo pepe. Bapekisaka mota pemba te umela mama wo wo la reine Omba la reine mama